activité kelasi ekozonga pona bana oya mikie na ya mikolo kasi magazine Ereka eyoka kibongo kolela ya bana orphelinat et soin de lui bazoluka bakaye papa mama landa Ereka tozali awa na orphelinat et soin de lui vision munene oyo tata Nzambe apesa na moto ya motema malamu ndeko Willy Philemon Badibanga bana oyo boza komona boye bazali ba orphelin bakufela ba papa bakufela ba mama kasi moto ya motema malamu Willy Philemon Badibanga ayambi bango boyoka bazali na posa ete bana oyo bakoma utile na société batanga kilasi ya bien bana bango moko pe balobaki bolanda comment na Moïse Biye tozana kati ya fena esonde osana ngeza bayela biso ba uniforme biloko kotangisa ti bayela biso bambongo bapapa na bamama bavandi bakama nasuwetaka liwa bapanga na ngati bayokela biso mawa soki basungi biso Nzambe pa osunga bango opambola bango bayokotila biso biloko kotangela basaki bakeche eza te mbongo ya kofutela biso minerval eza te kolia na biso eza ya pasi papa Philemon soki bazani moya toli eza te tolalaka nzela yango nasengi na bapapa na bamama oyo bazolanda biso baya kotikela biso ata ya kolia ata mbongo ya kolia mbongo afuta ndako eza te baya kotikela biso biloko kolia basaki ya loso basaki ya simoli fufu eza te makala eza te bayokela biso ma posa nange eza bapapa bazotala biso na bamama bazolanda biso basalela biso lokola bana oyo basalela bango na bandako biso basali basombela biso baklasse bakaye bauniforme biloko ya classe biso mpe totanga lokola bana nyonso batanga na ndako. Merci beaucoup Info Ereka TV, magazine la plus populaire na ville province ya Kinshasa. Sango na yo ezali kotambola makasi meme na baye bazali libanda ya mboka. Esengo na ngai ezali ya komona lisusu kozonga lisusu na kati ya orphelinat et soin de lui ezwami na commune ya Kisenzu entre ma crevette référence ezali école technique Iti Kitomesa tozali na avenue de l'école numéro 5 et sikawa pinzamba pesingai mukumba ya kobokola bana tozali kobenga bana bitike baswetaka liwa ya babote na bangote mais par circonstance de la vie ezana bana ebele se trouvaki na balabala. Alors bosenga nazali ko lancer ezali opération kanisela etike pona classe na ye nazo senga na ba papa ba mama nyonso bazali kolanda biso ke na kati na orphelinat et soin de lui tozali na opération kanisela etike pona kozonga na ye na kati ya kilasi parce que kotangisa etike ezali kobombisa ndenge Biblia elobi na Proverbe 19:17 ke muto ayokelaka mobola mawa adefisaka Nzambe Nzambe akozongisela ye kolandisa misala na ye mobola aza na posa ya ketch aza na posa ya fourniture scolaire en général ba acompte na ba école privée tozana bosenga ya balia bazala na condition malamu lokola bana nyonso oyo biso tozana bango na bandako na yango na profitaki na sala appel na magazine Ereka Info pour permettre kokotanga na ndako ya ba politicien lokola président de la République son excellence monsieur Antoine Tshisekedi Tshilombo et premier ministre monsieur Sama Lukonde et président assemblée nationale monsieur Mboso Kodja boyeba na kosunga babola na musala oyo biso tozali kosala na mokonzi engumba Kinshasa mobola za na posa ya ko se retrouver esengo abungisi parce que mutu moko te aswetaki liwa ya babote na ye mais c'est la loi de nature qui nous impose na lobaka mikolo nyonso magazine Info Ereka ke mutu ya mbongo akabaka te mais mutu akabaka aza mutu motema malamu okoko sala na mbongo olandaka mais ozana motema malamu te yango na lancer message oyo bana bauti kozwa vacances boya na adresse oyo kosunga bana na eloko akolia
na baoyo bazobela kozwa charge na bango nzambe akozanga te kopambola yango wana nabengisaki magazine info reka mpona lancer message oyo ekopermettre nakotala ndako ya bato ebele.